Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus pour vous présenter 5 minutes avec César Ngadi. 5 minutes, il y a les lots. Boyebi ke toyeb sabino ke na 5 minutes tozolobela actualité nyo surtout oyo ko toucher congolais dans le monde entier. Les lots tokolobela bino comme vous pouvez vous en douter toko jamais qu'on s'en passer dans l'actualité oyo ya ba combattant na ba pasteur na église na Belgique na Liège. Donc le lot tozali kolobela yango boyebi bino moko na 5 minutes biso to sala ka jugement te to pesa ka point de vue na biso te to pesa ka bino ba élément bino nde bo sala analyse na bino bo sala observation na bino po bo pesa biso biyano na bino. Donc tozotala sikoyo ba combattant que seul liboso to kotuna est-ce que ba combattant baza penza na droit ya ko kende ko attaquer lieu moko privé kakaboy. Ba combattant toyeki bango balobi ke mututu oyo abenga mi kolabo parce que na ba église na biso pe ba kolabo ba kombi ba pasteur oyo ndenge ba combattant balobaka ba koma ko salela pouvoir. Donc pona bango mawa ezalité et si kanyo surtout ba kozala il faut combattant à attaquer bango sans état d'âme, sans arrière-pensée, donc ba yé ba attaquer bango. Mais si koyo to tuni pe na côté na basali na Nzambe balobi quand même limite il faut ezalaka. Mosali na Nzambe na lieu ya culte eza esika ya kosakana te. Mosali na Nzambe azali mutu ya kosakana ete. Oye sur ordre ya nani au koti na église place bazali kosambela Nzambe au koti oye kotia désordre kuna na kati. Yangwana basali na Nzambe balobaki ba combattant bazalaka makasi so bazali ebele. Tango ba moni combattant moko akoti amoni mosali na Nzambe azo prêcher ya yebisi ya kita na ndengi ya mabepo acha trouble na kati bana na Nzambe parce que biso nyo surtout toza bana na Nzambe baza pe batu balobi non ça va pas se passer comme ça, on va pas se laisser faire. Au lieu combattant batu bachaka batu lumbe lumbe combattant ye moko batie lumbe lumbe na Liège na ndenga osakana te neti combattant zalaki ye moko moya sa les alaki te abimi na frappe azonga ki lisusu te na kota ba combattant ba sepelaki na action wana te ba sepelaki nango ata mukete balobaki représailles ekozala yango wana bomonaki dimanche oyo ya lobby parce que le lot ozali le 14 dimanche à le 13 ba combattant na week-end basala ki représailles ba kei vraiment na église wana ba pomper ba lacrymogène na ba mama ebele webi ke bana bazalaka ba kosambela ba mama baza trop fragile au mona ki ndengi ba pompier ba yaki na Belgique lacrymogène et salaki bien te biso tozali kotuna bino parce que biso na 5 minutes avec César Ngadi to sala ka jugement te to pesa ka point de vue na biso te mais bino o boza kolanda biso lelo na rdcongoinfo.fr est-ce que zali normal ba combattant ba ya na église place bazali kosambela Nzambe ba pomper ba lacrymogène? Est-ce que ezali normal basali na Nzambe ba attaquer combattant oyo akoti na place sika bango bazali kosambela? Et puis basali na Nzambe basuka indeko te balobi ke biso pe toza batu bakoko monela biso te car na étiquette oyo ya basali na Nzambe o beti mbata na gauche o beta pe na gauche wana période wana ceci là yango wana bakendaki ti tomonaki na ba image boyebi kaka na ba réseaux sociaux mwana mosali na Nzambe akendaki ti ko attaquer à domicile combattant moko. Donc sikoyo boyebi ka biso to salaka jugement te to pesa point de vue na biso te bino mutu bozolanda biso na RD Congo Info na émission 5 minutes avec César Ngadi bo pesa biso ba jugement na bino boloba si vraiment que combattant azana droit ya kokende ko pekisa pasteur oyazo teya na prétexte que pasteur wana azali kolabo ndenge bango balobaka bino pe bozolanda biso boyebisa biso soki vraiment mosali na Nzambe bazali na droit babeta défendeur ya peuple babeta combattant oya ye na église basali neti tokokoloba légitime défense babeta combattant wana bakende tina ndako ya combattant wana bapasola ba vitre
est-ce que bino bomoni yango ndenge nini? Ndenge balobaka kaka na 5 minutes avec César Ngadi, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos observations, point de vue sur votre site rdcongoinfo.fr. Derrière la caméra, Joe Flèche ezali caméraman Oyasika à côté na équipe munene ya RD Congo Info. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi et nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Bondi Melangai.